alobini netini biya makama coup d'état moto azokosa makama coup d'état moto makama coup d'état ezanga ayi makama coup d'état moto akosi kaka ndenge afandaka na nini ya kotanda na matin midi soir na bapulma na balukana kosenga oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. alobini netini biya makama coup d'état moto azokosa makama coup d'état moto makama coup d'état ezanga ayi makama coup d'état moto akosi kaka ndenge afandaka na nini ya kotanda na matin midi soir na bapulma na balukana kosenga batumbo qui va lui donner les données sur makama coup d'état akosi akosa na kusu makambo pour rien on comprend alors qu'il ne connaît rien à participer à la réunion à mon côté. Tu sais, les jours où on va publier, tant que tu pour concerner les bambongo, il y a des gens qui ont bambongo, mais c'est suffisant. Tu fais une séance, tu es landé. Je comprends qu'il ne connaît rien à part Ngoulou et à Grèce. Nama Mobondo, ou à Nolembona, il y a une cousine et une nana, Makama Chilo. Je te reviens Nalanda, Nani, Nini, Océanon, Natchama Lifeka. Suivez Fabrice Zombie, hein? Ça c'est Fabrice Zombie. Voilà, comme ça. Ok. Ça va? Dossier là, ouais, il a pris. Oui, bien que la Gérard Bossa Mokonzi, Kosalila est sincèrement. Si, si. Et Mokonzi a pu s'engager confiance wana, na litoyo wana, et que nous n'avons pas. Fabrice Zombie, dossier. Na bandako, na banzela, na babalabala, na mpepe. Oyo nyonso ezokolekana. Alors, badossier ezebele ezaki mokonzi oyo baboya ayebisinga asala boye okende bozongisa bo esala boye. Je fais rien
Teombia. Papa na ma campagne. Kama komi kuna papa Théo et ça dit que papa Théo a voyagé. Papa Théo a dit à sur la capitaine Mogoboy. À niveau information au moyen sur la capitaine wana eza desiko na kozonga na eta na zozonga bakute na moto moka zakina ina bande mona papa Théo basuru na moto wana ska beteri moto wana lisoro motango ajudi soro wana amenye pa colonel Mogoboy colonel wana abali kuruka kioni kukomera konja mboka ni baiko mema colonel wana paina ngai colonel wana speaking tellement makamalo speaking is grave na insiste pa colonel wana ke kindi kuza mama wana yimoko boya na ye pake baji mama wana baye na ye pa na ngai mama wana bande ko speaking na makapo alobi aza mwana musala ya mundele moko boye ndi force de frappe. Oui. Non, bon, mais c'était la mission bateau. Hein? Tant que on va la poisse, l'ambassadeur va s'en appeler. L'ambassadeur va s'en faire live. Il va faire ce qui se passe en RDC. Basi babotoli bango ba téléphone. Babotoli bango ba téléphone. Mais toi à la place bango tocha ba téléphone. Tocha on me dit la place ndeni. Soki bozoya baka ki ono bazoya pona koya kokanga ba téléphone. Omoni sa chose à likolo ya Lidl. Ouais ça net ya congélateur. Ya ochelo songa na kato cheto téléphone. Osumbi na kata kantino chemai. Moutamba, tu sais pourquoi tu n'as jamais pris mes téléphones? Je vais t'expliquer. Au moins, il y a un médecin qui est ici. Ce qui a bien un solo, il y a un balamo au moins lobby, il y a un fouille à téléphone. Je dis, c'est quoi ça? La stratégie, au moins, sa chose en Lidl. Oui, quand on a au Suisse. Chaque jour, quand tu vas aux toilettes au Sumbi, on tient à 3 sachets. Tu défais, tu mets dans 3 sachets, tu mets au coin, tu mets dans un petit seau. Tu laisses ça là. Chaque jour, s'ils ne viennent pas le lendemain, tu jettes, tu mets l'autre. Pour que quand ils viennent au contrôle de téléphone, tu prends l'autre. Tu déposes le téléphone, tu mets le riz dans ce petit sachet. Stratégie en prison. Prendre toutes les femmes qui ont des longs seins. Il fait ça, dépose le téléphone ici. C'est fini, on peut fouiller. On fouille partout. Pas de souci. L'autre stratégie de téléphone. Tu prends les téléphones ici. Parce qu'en prison, on n'a pas ça. Où est mon téléphone de la prison? C'est dans la chambre. Comme c'est téléphone. Mundeni wana ni azali responsable batalaka babien nyonso ya mama Olive awa na Kinshasa. Fabu Zombi, Olive kosala yo. Nde moto asala meme makambo ya kudita ya malanga. Mundeni wana yende moto asala na biso nyonso oyo mbongo. Ye moto apesa
En fait, je reconnais la personne. Cette personne, c'est lui le propriétaire des marchés de caméras à Kinshasa. Quand on dit Kaimbi, image, il y a journée on a mobimbe bunga. Parce qu'en fait, les caméras étaient gérées par cet Indien-ci. Je le connais très bien. Ambassadeur ya Rwanda na Braza. Basala bane paya mundere wana. Sika mundere wana. Ba généraux tout liste za hotendela yo. Ba généraux no surtout wana suko ba ya ka réunion et pas mundere wana. Alors, munko ba même chibangu pe azakamba mokuna. Apala bamona bakokotela na nzela ya Kisangani bakoyana bato bateroriste misusu 200 ou 300 batiki bango na Kisangani. Commandant région Kisangani balala na ndako na ye siko commandant région Kisangani po akotisa bato wana na Kisasa kotisa bango lokola badeteni. Commandant région Kisangani commandant na Vous saviez, je vous avais parlé d'un coup d'état dans la prison. Moutamba avait ramené des détenus de Kisangani. Ndabu bakota makala, misu bakenandolo. C'est avec eux qu'on voulait faire le coup d'état. Ok. Na maluku lokola eko so ba deteni. Oso bango lokola ba deteni gore ba kiri na bango na kasho. Ina bango na kasho traitement ba beksa bango na ferme ya ferme ya barujaka bato wana kuna na oza bakomala ngobe na opesa sika alobi bato wana bakoti deja ebele sikoyo ye wana etizaka bango mo defo bakende kolambela bato wana biloko ntango akei kolambela baoyo akota plateau de mona kona wa magana na minui bazana na kula na bunke lokola na kati ya cave omona na minui te bato wana babimaka soki alobiso babimi mona bazana bapareil na bango moko boye mona babwaki yango likolo bapareil wana ekokende ti ezozwa ndako ya président ezozwa partout mandambu kivi mwamela yango na bandenge ya ye surtout c'est vrai que Missou Fabrice, je peux reconnaître ce qui est vrai. C'est pour cela confiance généralement côté a expliqué maman que non bâtiment bazo même c'est pas carton mais na ba carton bazo mona ba drapeau ba Zaïre na ba tenue eza ya bisoté bazo ba bango eza ba utango kana oba kana depo monima na te wani zaki avant malanga sala malanga
Vraiment nanga sala kuna ya abi kaka na papa leki na ye na nuko na ye na ba informateur ba yeki na ye na kina bango na futi bango suite présidentielle na rotana na bino bo se reposer na bino wa boli ya mwana za na rotana ukimko epsana ke na bino na meme bino. Bon, le reste vous suivrez chez qui vivra verra. Meilleure page. Faut topper ça comme exclusivité. À meilleure page qui vivra verra. Bah bombe dans la Katia. Bon, quel moment qui vivra verra. Maintenant, je réponds à vos questions. Voilà, allons-y, 20 minutes. On tapote en partage. On arrive à 200 000. Moi, maman, je vais dans le bel amour. Quand tu t'es dans la zone, il y a ça là. Bah, Congolais, bah, il y a bango. Comme il va ça 3 jours en mariage. Alors que, ouvrir et beaucoup, il y a calamingité. Ouvrir risque de tomber. Qui s'amène risque de tomber. Eux, ils sont dans des mariages. Tongo ba 6h 7h na lamuki na kitiona be hotel na tuni babite allié déjà tout ça boye à kotaki allié bobo asa mutawa tiki ba chemise bila ba 10h na stuka ka boye poko fungo la porte na fungo la porte ba ba côté na kata chambre plus de 8 personnes menace grave. S'identifier banani rien. T'étais pas qui tient à c'est bon à côté plus de 3 jeeps. Il y a ba soldats de miap. Ba neutraliser ba garde nanga ba tangi bango ba singa. Na maman ngo déjà na chambre na tchaki déjà mutu na bango na asa signaler na chambre ba ju déjà na maman ngo na mutu ka wo. Maman ngo na mwana ya mukebwa. Akata mutu kwa ngai pe na mutu. Maman la congolaise. La congolaise Kasayen 50 mswahili. Alo ba pe chiluba, alo ba pe swahili yango pe. Oui, ne ba pe chiluba bien. Okay. Batwana ba bimi na mituka. Bazuku tuna mutuko ngana zalaki accident to peti na se mutuka moko ya grand car. Donc, je te jure, ils ont fait quelque chose où Tissiko n'a pas compris en côté. Demi à pied, wow. Donc, comme on a demi à fouboy, directement ma combo à demi, na batuna imba la moko. Yo na lubaka na kuzwa yo na ziote. Na ziote lelo. Boy. Parce que tout ça la kana ye débat moko na makambo ya kwa mutu ya mobondo. Réunion moko tokotaka conseil de sécurité abandai kopesa ba information ya lokuta ba biloko na bango banda ko c'est la président ono ba mobondo eza ba Rwandais boy abandai kopesa makamba lokuta na réunion ngasko na kataka yenga na bicete mon général ozokosa makamno zoloba obotole parole bino botikala kokota te contact na ba mobondo bino bukenda ka ndeko boma ko déployer ba soda na bino makambo zolo ba ono tikala kokenda ngo tengani na kenda yango voilà et pesa ka moi des autres na réunion ngo akomi ya kusimba ngana nzoto ti ba konzi basala ka ke non auditeur général comme azara pe na réunion ngo esala ka ke ba FCR retirer ba parole wana tout ça weti to s'excuser to pesa nimbote après réunion et si nzoka ya garda dans wana na mutema na bala mongo ya bisina binanga na ipsa ki onini kena kokanga yo un jour lelo na tangi yo te okosambwa okukufa okosambwa yo komona bwebo mama yo ekologia kunga mama tala boy abaruki ni mama wana yo lisusu na mitali ba eba ina mama ono yo yakaoro baki nini boy tout ça to pesa ka basoda o baluki la ka basoda ça mama ngo bina baluki la ka basoda pona mona ka buza ba complice bolembo bomande ko nanga buza ba complice ale kanga monoko na yo na ko beta yo boy to mango pe akomi no buza ba complice buza boye bobo ma président ale ba tu fimba la mongo mango ba kanisi monoko soki nini le kaki wana so basoda na boki na kasho
ngai atini ba stalinga place moko boye na bureau moko boye ya bango soit disant VIP tout ça ba stalinga kuna lobi nango ezaki dimanche ba telefone nanga ezoleka na susu te moye mokonzi a rejoindre nga ezati mutu mpe moye ayeba place bake nanga ezati lendi baye kobenga nga na samba nde na kiti oh no obandaki kosala nini na Grand Hotel na mama oyo nayebisi bango nabina ndosala mission ya président de la république président nde atindaki nga nazwa mama oyo parce que aza na bainformation mpona boye oh non kosi ngayo soki na kosi yo oza chef ya renseignement tombona telefone na yo benga mokonzi tuna ou bien soko oza na incapacité ya kobenga mokonzi benga na CNS loba na CNS ke nakangi roi mini Congo na mama kingani fulani alobi mokonzi mutu atindaki ye boye ote nakobenga mutu moko te bozongisa ye kuna bazongisinga kuna lalali 5 jours 7 jours 8 jours 10 jours tango sikoyo batunanga communauté bafamille nanga baye kodécouvrir ke balandi trace na Grand Hotel nde baye kodécouvrir ke naza na demi-heure nde makelele bandi tango makelele bandi nasutukaka boye lobi mbala moko ayeko bolongola rwawa botransférer na auditorat tout ça oyo nga na banda osala esi ekoki Oyoki elenge ya Congo